Botaniens sont de partout dans le monde entier. Papa Koulou, tu n'as ni beauté ni éclat. Au bas de tout, il y a un solo. Vraiment. Mouta sera tout fouraille. Ngana si la bissa le toit bata sera tout fouraille. Sera aïe mukaanga ngalula. Aïe mukaanga ngalula. Nagolela yosi la. Nagolela. Série wana si la rata. Jip moya mukie. Edo ya bandango kale. Jip moya mukie pena na goudir mo ba gobi ba goudir sera ba goudir. Na sera ba yanke ba ibili papa ya wara. Sera la biso ba sila tozo régner. Wa pe kanze ma tout fourraille. Te wana ni ve bozi anaki. Ah ok. Sera docteur Mantes. Yeah, mame, yeah. Donc wana bino da boza. Wa da biso to ça. To ça de ba vie. Mais Madame Belleville basimbela efimbu. Azo kende ina. Voilà. Ngana sila to kende ba répétition ba musicien. Donc ça montre que les autres biso to ça ba tout maintenant masanga kazi libaya. OK, ce qu'on y a sila na za mukolo. Oh masana ngai. Ah, vous cette génération. Toute cette génération moko. Mais ba âge ne sauf ba âge ba l'autre pesaka. Ba âge pour ba comment kata âge BBL. Voilà. Ah, je peux comme la BBL. BBL ko. Vous ça nene. Qui a? OK. Yo saka ba fille à théâtre. Ngala bi fille mo âge ne kangama na 4 et kangama sala 4 après mat. Azaka na 20. Stop. En tout cas ba famille Botaniens sont to bonde na mingi pona belle fille. Voilà. Soki omoni sila na batu na ye bazo ya kufinga Belleville ezali grâce à Musalo Belleville ayebi lelo. Soki Belleville ayebaki na écriture te benga bando fingeti. Voilà. Na ya ko comprendre lelo soki madame Belleville azo fingama ezali pona écriture na ye. Mama kotala lelo trophée munene lokola zikomo ba pesi Belleville balobi oza meilleur scénariste et Afrique centrale. Centrale, voilà. Donc azui trophée mon qu'on a fait. Faire auto soit trophée à meilleur artiste et Afrique centrale. Afrique wana tout entière a soit trophée dans Afrique mobimba scénario. Alors communication fait comme en anglais. Très bien. Donc mi commissaire Victoire qu'on a cours anglais. The church morning, this meaning, I'm sorry. Donc il faut tout Victoire nous ça riba. Côté anglophone que Belleville a sa maman na scénariste. Mais OK Victoire to joa ka Davina apo pesa biso cours. Apesa biso cours anglais. Gatibi a opé biso. Voilà. Pesa biso cours. Parce que là il faut communication comme en anglais, il faut Belleville baka eloko wana anglophone wana. Et ça va trop fort que batu musu ba sombaka ba benga bino. Donc so tali film na biso leçon morale. Nata obike Nathalie jeu ya ba acteur. Ouais. Mais il va diriger. Très bien. Il y a un moment dans qui soki lelo ba mindele mo ba yé ba na projet ba ça la film moko. Ba luka scénariste. Même na si la ba ki bo benga Belleville. OK. Si la pena ba bo benga Belleville. Te ayebi guerre za loyal. Ayebi ngana sa rabino ke si la so ba PC mundu ki bo tirer Belleville o tirer. Très bien. Mais sauf que ça ke makabu Belleville ça la répète que moi qui fi en fita, moi kanda. Ce qui peut contacter na kata mutema yende mutako yeba. Mais so ba bi ke ba tu bazo ya ko koma film si la ba bo ke no luka Belleville. Très bien. Ngana koma kana ngati. Ngaya lule na scénariste na Zuisika. OK parce que moza bienté. Alors conseil na repé ça y est mutazo koma ba film na bike mwana mwa mukia utaki kokoma akitsaki chaîne makasi scénariste moko bazo bongo ezaka senti matonde nini kasi kai pour moi na maman na yaka toute la Belleville bordir yango ba pesi moi na temps akoma film yo kana pété film ekiti siku tu chaîne makasi na limite ba pesi sous film. OK
parce que oh on a solo base on a calé muto azolo bo muta sala yamado film yamado muta sala bolingo ba pombe si la raté muta sala ba petit à quartier et ça na internet muta sala ba petit à selfie premier film ko ta pas Vincent vous comprenez muta foula tendresse na bolingo ba pombe si la raté a jouer moi sa pomba a fouli tendresse na fongoli makolo na maternité na nga ya théâtre na bimisi vous comprenez donc ah nazo juger et comme il y a wangana soki si la soi-disant aza empoisonné est-ce qu'il faut voir on a TV vraiment obi ke boche sous na danger OK boche sous na danger tant bolo ba kaza empoisonné voilà batu oyo aussi la préféra kozala na bango bango wana batu aussi la préféra kozala batu kwa ba mida et puis mida tanga sa live wana baba kuku ba yake belé batondi wana akosi bango azobi bango bakei tango bake batutani na mire selon les informations ba luke information à solo ba kotisi tina mama Olive Lembe na kati o asa kutu garde maladie na ye tala niveau tala niveau bo poti maman Olive o asoutenaka lelo bino mo boloba lelo ezaki tour à Belleville le commence tour à Sila parce qu'on a minute aussi là m'ta gérer maman Olive si ko bozu bo potier buzoba aza garde maladie ya Sila malem papa kuluto ki na malembe tango aza garde maladie ya Sila parce que information ndenge yesi la zaki na Congo tazaki na poto maman Olive azaki garde maladie na ye na poto to ndinga ye ozonga de wana selon l'histoire na bango ba créer na ndoto na bango ba créer oui ndoto baba pe soki pe ba tie baza garde soki pe na cinquantenaire soki pe na hôpital soki ninye toyebi soki pe na poto toyebi bango ba créer sko mida tanga moni eloko abeti po mida ndinga za na vie na ye yango wana il faut alia bongo po moyo ya mona ya soutenir si la pe si la ndima e bongo yango wana mida tanga ye deuxième tour po moni même babakuku babalukela ki oh mida ochepso na distraction eza mama lukuta aye sko po ba version mo le contraire babakuku baye lisusu siko na makamwango po bimisa ina kombo ya Sherika d'abord madame Bellevue après Sherika deuxième na ba Irsil na kati yango na bit Sherika poison et eli na nzela Sherika pona nini bino boloba kaka ke batu nyoso bazaka vrai te pas si là oui c'est la nana fa na batu mais si la soka za batu nyoso ba vrai te azo ba membre famille na tia bango na entourage na ye maman po et puis na famille mususu ba et puis ti ba omoni timida ye aye koloba le contraire famille asila nde eko silika très bien na likambo ba eko kosa ba chele poison et puis pour mino baso mona de famille Bellevue ye koti makamba ya art ya Bellevue même pas so ngana mitu na famille asila pona eko kota makamba sila ah do balinga bala kisabiso ke sila nem Maria Nengampeta mwana Maria Nengampeta to afingela kasila batu mais famille na ye bazo appuyer to yoka kutu ke famille na ye moko bafutaka bakoni mama bakoni papa mbongo na gombi toyoka selon les informations mais boyoka déjà Bellevue soki ka mutu membre ya famille ya Bellevue mo asolela tananga omoni comédien ni nango batunaki question pona okimaka polémique alobei ke basi nyonso bazwa succès lelo faut bakoma ba lesbienne eza langage ba faible omoni mutu so raté vie bakoma na ba langage ya bongo te yeza succès malembe mutu wana lobi wana c'est que aza faible omoni faible ayaka na maloba mobo ya ko accuser nango baninga voilà comment yo lobake ba comédien o nyonso lelo ba na succès ba do ba comédien nyonso ba na succès lelo na ya basi mikolo obike linda na succès makasi allez-y bien voilà Davina a pour un succès allez-y bien le problème c'est ça et puis mutu so kaza lesbienne mutu so kaza PD eza lisumu na ye voilà biso to sa nde o ba total nde o ba sala biso musala total nde musala
meilleur V na ba famille libota mobimba en tout cas famille libota focus na film na biso leçon morale 10e épisode des okota lelo à partir à 16h30 déjà to qui na bella production to qui ne consommer film na biso leçon morale en tout cas merci beaucoup na ba fan na biso nyonso ya famille libota ba fan na biso ya kilelo nde bozo consommer penza film na biso leçon morale ba abonné na biso ya kilelo bo continuer ko s'abonner na kilelo pour partager vidéo bo liker ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour to améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi c'est bien moi votre humble servante pam ce matin autrement dire la star maman le qui a famille libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvi Candila patronne qui est Poutine de l'écriture en tout cas boteni nga regardé par Naza enrimé en tout cas grippe betanga moi muke peut-être au mona voix nga isa compliqué Naza vraiment na grippe yango yo bo mona ke na oloba bongo lelo vraiment na plateau nga Naza nga mo côté Naza na papa kulutu ya famille bota na kombo ya gérer comme tox bobi ke nga na déjà tokenda ka bien et non ki nous lo soko parole mona nga au fongolela nga plateau mais na profiter na ko pesa mbote na nga et pas ba meilleur V en fait la meilleure V na nga na kilelo na pa Faustin Ngombo télévision qui meilleur V na maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa ça mon concours le nécessaire Mayaya chérie Jeanne Mbosso na kata France na bambo te no belé maman Germaine Makiese joyeux anniversaire à maman Germaine Makiese en tout cas meilleur V aussi à maman Germaine Makiese la maman chérie à moi si maman Gina Mabia la je te salue aussi quand na lobaki na plateau na za ngamo côté na za na papa kulutu ya famille Libota na kombo ya gérer Kobetox et nok sokoza parole mon nga ifongoli na plateau na yamba papa kulutu bonjour bonjour Pamela Matondo ça fait très longtemps en tout cas merci beaucoup na penser na nga mère V aussi à toi ma sœur chérie moi je parole te pardon bisama tenga parole te nazana tiré surtout net bon uzana no mo eza makasi uzana tenga nazala na ebi kenga ko kisina 30 non ko 30 te na te Ozana. Nazana makasi. Donc nabi ki na ola ta veste. Makasi penza ya sir. Naza sir. Et puis mon tozongi sate. Tozongi sate ya ndaka libérer. En tout cas merci beaucoup na ba famille Libota nous sommes de partout dans le monde entier. Papa Kolutu na bino yo ni beauté ni éclat au bala litutu ya mumana zolo. Vraiment. Muto sera tout furahi. Ngana si la bisalo to abata sera tout furahi. Sera ayi mukaanga ngalula. Ayi mukaanga ngalula. Nagolela yo sila. Nagolela. Seri wana sila orata Jip moya mukie edo ya bandango kale jip moya mukie pena na goudiri mo ba goudiri sera ba goudiri na sera ba yanke ba ibili papa ya wara sera la biso ba sila tozo régner wa pe kanje ma tout furai te wana ni ve bozi anate sera docteur Mantes yeah mame yeah donc wana bino da boza wa da biso toza de ba vie mais Madame Belvi basimela efimbu azokende ina voilà ngana sila to kende ba répétition ba musicien donc ça montre que les autres biso to za ba tout mena masangana kazali baya OK ce ko yona sila na za mukolo oh masana ngai vous sa génération to za génération moko mais ba âge ne sauf ba âge ba l'autre pesaka ba âge po ba comment kata âge BBL voilà je peux comme la BBL. BBL quoi. Vous avez nene. Qui a? OK. Yo ça va faire théâtre. Ngala bi fi mo ajine kangama na 4 et kangama sala 4 après mat. Akana 20. Stop. En tout cas ma famille Libota nationale nga bino mingi jouer na bino ye. Voilà. Malgré grippe ou ils ont dérangé ba kosu. Donc nzamba bolingwa so batela. Ba mère vena ba famille Libota nyonso. Ba mère vena ba ndeko nyonso oyo bolinga ka cinéma ya Congo ainsi que Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Base ya ba maman ya famille Libota na Austin à Texas na États-Unis en tout cas longone na bino. Ma femme forte, oh, bah, soutenaka. Belvi Kandi, maman Christine Dipa. Maman Christine Dipa. Donc, Zali Moko, maman, oh, bah, base, il y a ma maman, la famille Bota aux États-Unis. La maman chérie, à moi aussi. Base à Londres. Base à Londres. Maman Claudine Bokatola. Maman Aminata Toulomba. Tu sais bien, maman, mais ce que tu as dit, pour baza basi. Basi kitoko. Baza bala mike kuto. C'est que sisi baza mukolo. Soko tali, moni film o babenga ngoni.
malade otala peno bi TSR na biso akei OK akei oui otala yango oui ni make-up ni beauté ni éclat donc maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola maman Minata Tulomba la maman chérie moi si en tout cas beau soutenir toujours Belleville Kandi et puis na beau sanité papa Jaboud Maembo moté maman Nas donc qui bozui matanga en tout cas nzamba lola a consolé mitema na bino maman Nas vraiment mes condoléances maman nangai et bamote belé na mamita dina de Belgique mamita dina de Belgique na lingo beta boy mais le on a chaussette voilà donc bamote belé ba merveille na bino en tout cas Pamela Matondo ngaza kimia nzamba ko tsanga 2025 na likamona motote likamona mututé donc tozolanda ka nzela voilà donc merci beaucoup papa Kulutu tozolanda ka nzela biso likambo na moto te bolamu temele ki makasi tozala mabe na batu ndenge nini bato nyonso basala batu mabe boyeba ke botikala na ba charge mobo ya ba vie na bino ba capacité yango komisa bino zengisa bino kimia bokoma ko finga batu ba n'importe quoi à l'occasion de rien papa Kulutu ya famille bota film na biso leçon morale ndenge nini leçon morale biso wapi ngai na lingina tanga nanu po na bagi bien batu fo batu na ba futa droit d'auteur ya style ongana ya nango on internet malgré connexion za bien té les sommes morales les ali parmi na ba film nyo so Belleville Kandi akoma les lolo na ko comprendre qui est Belleville voilà omoni ser oyo na osenga na ba congolais na ba congolaise photo bonde la mingi pona Belleville voilà soki omoni sila na batu na ye bazo ya kofinga Belleville ezali grâce à Musalo Belleville ayebi lelo soki Belleville ayebaki na écriture te benga bando fingeti voilà na ya ko comprendre lelo soki madame Belleville azo fingama ezali pona écriture na ye mama kotala lelo trophée munene lokola zikomo ba pesi Belleville balobi oza meilleur scénariste et Afrique centrale voilà. Donc, Azul trophée, mon qu'on a fait. Faire auto soit trophée à meilleur artiste et Afrique centrale. Comme le Sénégal. Il y a, on dirait cérémonie dans le Sénégal. Et puis, il y a des gens qui écoutent. Au-delà de tout, moi je pense qu'il y a des faillis. Mais ceux qui ne comme musiciens Azul et le roman boyaso méritant, c'est normal. Mais Belleville, le Azul trophée. Oh yo, bah musicien bah oswa. Pour le théâtre. Son habité tout mais qu'on fuit. Il y a besoin pendant qu'il y a Afrique centrale toi on a combien de pays? Congo Brazzaville, Gabon, Cameroun, Afrique centrale, Bisso, Côte d'Ivoire ils rappellent l'Afrique centrale. Bon on a nous Rwanda. Non Rwanda ça na nini. Donc on comprend. Donc t'as là pays toi tu as 6 pays. Ata 7 déjà c'est que Bisso to gagné. Sikoyo t'as la trophée au Belleville Azui à honorer Congo. C'est le Congo qui gagne. Les lots en Afrique centrale, bah tout va commencer na comme continent mango za Belleville. Il y a mon morning ngane na za na zo ke na comédie ko na écriture. Il y a mon morning ngai na zo ke no kota cours ya anglais. Ba fan ya ini et deux faut ba sentir nga. Ba fan ya Mexique Junction faut ba sentir nga. Belleville faut ya sous Afrique wana tout entière. Azo trophée na wa Afrique mobimba ya scénario. Alors, communication fait comme en anglais. Très bien. Donc, mi commissaire Victoire qu'on a cours anglais. The church morning, the this meaning. I'm sorry. Donc, il faut tout le monde Victoire nous ça riba. Côté anglophone que Belleville a sa maman na scénariste. Mais OK Victoire to joaka Davina a pour pesa biso cours. Apesa biso cours anglais. Gatibi a pesa biso. Voilà. Apesa biso cours. Parce que là il faut communication comme en anglais, il faut Belleville ba kailoko wana anglophone wana. Et ça va trop fort que bah tout musuba sombaka ba benga bino. Donc sur tali film na biso leçon morale nata obike natali jeu ya ba acteur. Mais verbe diriger. Très bien. Ya o moni na lobaka ki soki lelo ba mindele mo ba ye baza na projet ba sala film moko. Ba oluka scénariste. Même na sila lo ba ki bo benga Belleville. OK. Et si la pena ba bo benga Belleville. Te ayebi guerre za loyal. Ayebi ngana sa rabino ke sila so ba pese mundu ki bo tirer Belleville o tirer te. Très bien. Mais sauf que ça ka makabu Belleville ça la repesa ke moi qui fi en fita, moi kanda. Ce qui peut contacter na kata mutema yende mutako yeba. Mais so ba bi ke ba tu bazo ya ko koma film sila lo ba bo ke no luka Belleville. Très bien. Ngana ko makana ngati.
ngaya lule na scénariste na Zuisika. OK, parce que na moni pe bato bazo surtout na TikTok hein, bato bazo sala penza banalise par rapport à scénariste bana métier. Film na ye surtout film oyo utocha oyo Maman Monique oyo balobi Maman Monique ezana leçon mon côté na kati ya film wana bato bazui moi leçon ka côté ya rôle ya Cardozo mais film penza boye leçon ezate na Maman Monique oyo. Bon, ngana ko décortiquer ngo tant que na landa gesho na ina na landa junior lusaulu na ina. Voilà. Na papier mon na ina ba yebisa biso le metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur. Ouais. Au moins problème ezali, au moins yango Belleville a longola sentiment. Ya kocha mutu na tia eka po ba mona na linga ke na tia na film te. Belleville a tia ka mutu yo azo mériter. Alors lelo yo ceux qui va juger film bongo c'est que intrigue o ba benga maman na likambu evanda ki poser te. Très bien. Pour intrigue ezaka événement ou ezaka principaux et ça la intérêt ya ba fanatique balanda film. Ce qui est malamu te za poser te batu ba film ou eza bien te. Alors conseil na repé ça y est mutu azo koma ba film na bike mwana mwa mutu auta kokoma akitisa ki chaîne makasi scénariste mo ba zo bongo ezaka senti matonde nini kasi kai po mwana na mama na yaka toute la Belleville bordir yango ba pesi mwana temps akoma film. Yo kana pété film. Film et qui dit que tu chaîne makasi na limite ba pesi sous film. OK. Parce que oh ngana zolo ba oh ngankale. Mutu azolo bo mutu sala yamado. Film yamado. Mutu sala bolingo ba pombe sila raté. Mutu sala ba petit à quartier et ça na internet mutu sala ba petit à selfie. Premier film ko ta pas Vincent. Vous comprenez? Mutu fula tendresse na bolingo ba pombe sila raté. A jouer moi sa pomba a fuli tendresse. Na fongoli makolo na maternité na nga ya théâtre. Na bimisi. Vous comprenez? Donc, nazo juger ceux qui va le film wana eza si bien intrigue donc c'est que intrigue et vandaki bien ba vandi ça intrigue ba scénariste ba yebi tina olo ba yebi même gesho ingange mon ami ba gingombe ba ndeko ba kenda pe gingombe ba zaka ina donc bana ina ba yebi ke intrigue eza maman na likambo lelo ceux qui to olanda ba novelas ezaka intrigue ceux qui to olanda ba applis les to ba film mozo le cas Maïnga. Oui. Intrigue vandi na ngoka nenge pe ya Belleville kande vanda. Et puis Maïnga na pe so hotel pe bo. So hotel pe Maïnga na pe boy. Et l'équipe na ngo lem sous les moral hôtel. Et l'équipe a assimé lem sous bango chance ezaka po baza pays vrai francophone. Parce que biso to diembelande nani francophone yango. To diembelango. To za colonie belge. Donc cela veut dire ba vandi ça intrigue. Promis ya musala bazana ngo yango la Belleville kandi akabanda ko pila kaka abino yango zo mona film o leçon morale mama tikala tanga na makomi leçon morale famille bota nga ebisaki bino nga naza famille bota premier épisode 122 cas deuxième épisode 90 cas famille bota naza posa 90 sauté troisième épisode 77 cas famille bota pour consommer film quatrième épisode 70 cas cinquième épisode 65 cas sixième épisode 70 cas septième épisode 61 cas huitième épisode 55 cas un jour. Oye utoye kokota lobby et kokisi 19h du temps 47 cas 9e épisode. To consommer film. Ata tozana décembre miko ba fête to consommer. On dit que ça décembre. Oh ça décembre. Famille bota na betel na betel. Tena nenga décembre. Na betel famille molobota maboko. Oui. Décembre ça va passer na YouTube. Tout toi yebi yango. Même na sila yebi yango. A mekate. Mais na betel bino maboko. Mais maboko ngo eza bobakisa. Na za opération 100 kana Ngandi, bon consommer biso chez biso Belleville ou rien. Très bien. Donc c'est un peu ça laisse. Mille bottes en tout cas to consommer film na biso depuis que décembre mutuno ça za cambrier ko ça makamba ba fête organisation mais to consommer film na biso ta ka force na biso ezalaka bella production. Gérer Kobetox papa kulutu ya famille bota actualité et yeming en internet awa. Comment na les londe ba komi ko acquiser ba comédien. Question ils attendent que artiste et comédien de ba komi ko acquiser bino. Un tel a koufi, un tel a koueli kambo bazo akize mutu directement que gérer Kobetox mutasa yango to moni awa makambo ya poison ya sila ndenge yaki bazo akize mbalamon ke poison e wuti na ngambu ya Belleville
toye baté makambo to ke na mondenge nini o ba komi kwa kize bato ka directement boy mboka la biso bato bayeba te que diffamation na outrage ezalaka omoni mukolo bato na Congo ba comprendre diffamation na outrage ezalaka ba komo banga makambo voilà ngana oloba boye si c'est réellement bon tocha poto bi keza mamba lukuta ba créer nani mida ke ya ki base na ye pour déjà ba ekomi ya ko wangana soki si la soi-disant aza empoisonné est-ce que faut boya na on a TV vraiment obi ke boche sou na danger boche sou na danger tant bolo ba kaza empoisonné voilà batu oyo aussi la préféra kozala na bango bango wana batu aussi la préféra kozala batu kwa ba mida et puis mida tanga sa live wana baba kuku bayake bele batondi wana akosi bango azobi bango bakei tango bake batutani na mir selon les informations baluki information solo bakotisi tina mama Olive Lembe na kati o asa kutu garde maladie na ye tala niveau tala niveau bo poti maman Olive o asoutenaka lelo bino moboloba lelo ezaki tour à Belleville le commence tour à Sila parce qu'on a minute aussi là m'ta gérer maman Olive si ko bozu bo potier buzoba aza garde maladie ya Sila malem papa kuluto ki na malembe tango aza garde maladie ya Sila parce que information ndenge yesi la zaki na Congo ta zaki na poto maman Olive azaki garde maladie na ye na poto to ndinga ye ozonga de wana selon l'histoire na bango ba créer na ndoto na bango ba créer oui ndoto baba pe ceux qui pe ba tie baza garde ceux qui pe na cinquantenaire ceux qui pe na hôpital ceux qui nini toyebi ceux qui pe na poto toyebi bango ba créer ce qu'on mida tanga moni eloko abeti po mida ndinga za na vie na ye yango wana il faut alia bongo pour moyen ya mona ya soutenir si la pe si la ndima e bongo yango wana mida tanga ye deuxième tour pour moni même babakuku babalukela ki oh mida ochepso na distraction eza mama lukuta aye sko pour ba version mo le contraire babakuku ba ye lisusu siko na mamango po bimisa ina kombo ya Sherika d'abord madame Bellevue après Sherika deuxième na ba Irsil na kati yango na bit Sherika poison eli na nzela Sherika pona nini bino boloba kaka ki batu nyoso bazaka vrai te pas si là oui c'est la nègre fait na batu mais si la soka za batu nyoso ba vrai te azo ba membre famille na tia bango na entourage na ye maman po et puis na famille mususu ba et puis ti ba omoni timida ye aye koloba le contraire famille asila nde eko silika très bien na likamo ba eko kosa ba cheli poison et puis pour mino ba so mona de famille Bellevue ye ko timanga ya ar ya Bellevue même pas so ngana mitu na famille asila pona eko kota manga sila ah do balinga bala kisabiso ke sila nem Maria nenga mpeta mwana Maria nenga mpeta to afinge la kasila batu mais famille na ye bazo appuyer to yoka kutuke famille na ye moko bafutaka bakoni mama bakoni papa mbongo na gombi toyoka selon les informations mais boyoka déjà Bellevue ceux qui a muto membre famille Bellevue moi solo la tananga omoni Bellevue na sanga famille donc cela veut dire lelo eza pasi Sherika lelo bolobi poise uti pa na ye nyoso to na po anini pamela ngana timba koleka bilone se timbaka OK na timba koleka bilone se timbaka obi Sherika la mona ki déjà mabezo ela ye tanga kumisa ki film mo ya madame Bellevue oyo uti oleka des sœurs rivales te malinda jouaka na kati ya film bango kuna balingaka bongo te bango pona bango kuna rouge fait comme noir buka lokuta lokumwa sila emata finga Bellevue po na lobaka ko finga Bellevue ezali salle d'attente ya kokene ko jouer pas sila très bien donc c'est ça na lobaka Sherika a cause problème yango to mona ngoli lelo Sherika leli na live Sherika lui première fois na mona batangi kombo ya mutu acheli mutu poison et ba côté ici ba président Lombe ba côté ici ba ti suka mon pono na bango Djibouti na bango bazwa Bellevue ba côté ici voilà ba tangi ba Irsil to kenesko na réalité normale voilà est-ce que sila ke na matanga te kenda matanga te sila ke na ba fetité akenda fetité siko
na Bellevue na sila na cause empoisonné. Le problème c'est ça. Comme si la question la réponse ba bébé ça ka. Sila kenda matanga te. OK. Sila lila suba tout te. Sila matanga suka kenda ki eza matanga ya Shikito ndeko ne mo akufaka. Po ebaki Shikito za travailleur na ye. OK. Sila kenda matanga ba proche na ye, kenda matanga ba comédien te, ya matanga ba comédien te. Oui. Vous comprenez? Lelo pinchi ya matanga koma yaka makambu. Zana makambu, zana aura. A comprendre que Bellevue aura ya Bellevue et Kimisai. OK. Aza humilié na matanga. Aza si la mukula ko ya matanga kutani affrontement na Bellevue akozala okozala humilié. OK. Okozala humilié. Akozala humilié. Atika la yemoko. Même na bato ba ozane ba oluka bakanga Bellevue photo. Preuve ne zoom chaka Bellevue ya munene na miniature si la muki. Voilà. Donc cela veut dire eza passe. Quoi ko bota biloko aboye. Et puis au-delà de tout, boboti yango tant bobota ngo poani. On dit ma belle ba cook le to ana des sortes ba cook. Ba cook pour ba chroniqueuse, na ba cook ba tikala mukie batala rasila. OK. Ba cook lelo ba préférer batala mango émission qui batala sila. Oui. Sila lelo azana niveau ya Bellevue TV akene ko bundana Candistar. Très bien. Abundana Candistar. Rival na yeye wana Bellevue TV. Donc cela veut dire grâce à nini? Grâce ya yemo kona batu ni ba ponana. Oui. Basa la musique ya batu ya mbanga nenga ibisa biso. Yango lelo ngana okamwa te poison. Quand nenge ba ndeko na biso musuba yakala ba poison awa. Oh ba cheli biso poison ye pa yeli biso. Et ça Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 et ça continue. Poison ya vrai. Tout mona Charlie Nongi vit de loin. Si. Mais les autres comme poison ya sila. Bon tout qui est en terme aura. Bellevue a eu trophée ya meilleur scénariste en Afrique. Mutu ba ko tchele poison na minute pour ba longola ye poison na succès. Ana makambo za Bellevue. Pe ba ko tchela ngote. Oui. Pour makila nzambe Bellevue za mwana nzambe. Vous comprenez? Mais les sila en terme il y a une autorité ni nazana on va tchele poison. Le problème c'est ça. Asa des artistes ordinaires. OK. Parce que biso peut nenge na nyazali, nenge linda zali, nenge silaza. Asa des artistes nenge linda zane à comment niveau ni. OK. Elle n'a pas encore joué une film international. Toi un film international. Si. Siko niveau ni bino bolinga boche iye penza niveau ni. Niveau ni. Bellevue to mona était dans ma famille. Yo ebisanga sila ivoirien. Et ça film écrit par qui? Et mon on en internet. Et les cas inaperçus. Ce qui peut effacer ngwe, tout le monde a le soutien. Donc cela veut dire sila au kufate même biso to sa mena nzambe foazala wana. Ouais. Azala wana mama okokoma. OK. Est-ce que sila tangu banose que sila za empoisonné? Ba empoisonné sila zaki na poto. Zaki awate. Est-ce que mundele traitement ya mundele akanyo pe ka ndingo zana poison na nzoto. Mundela ko libéro ça la voyage na si la salle voyage parce que si la na minute on to lo bazada na Congo. Kasi ezaki ndokiti kasi poison eza poison basaki makiona. Bango baza empire makiona. Buka lokuta po lokuma sile mata. Finga batu po lokuma sile mata. Nyoso ba ponanat. C'est normal pour mundela ko libérer mututé na poison. Très bien. Hôpital ko libérer mututé. Ya gabi ona zongit. Oui. Alors les capés hôpital à la source qui monte mango 8 jours en haut et combien de jours donc c'est ça monde la kotika mutu bongote donc eza babilo ko moko boye ngaye eza pasi président Lombe falo tika sila za la danseuse papa le même tasali ma benyo sole nyonso toyo mikumba ba charge à président Lombe OK fala tika fil sila za la danseuse alinga ki musique makasi Erolem sous ça dans ce moment comment on a déjà fait carrière avant d'aller na poto soit il y a Madilou soit il y a Doudou Kibinda soit il y a Boziana donc alinga za dans ce moment avant nenge ba fifi ba vala na poto wana dans ce na biso abina na quartier là fifi donc au monde donc ça passe eza pasi sila akoma okokufa te okokoma komba na yo na Bellevue eza ya poison te po ni biloko bobo te na biso poison boto fandi ka porte fongami poison écoute te silo okoma lokola yo sisi ba scénariste nyonso
obi que 2024 ba film comment mi kuna pa na ya bato abenga oya koma mabe abenga mwana muke o parvenir koma mabe mama yo mo koma kaka ya Yalula lingine suma kamati akomo silika makasi. Voilà, merci beaucoup. Papa Kuluto, comme la biso peut de na suka émission na biso question na biso suka poto chité. Papa Kuluto gérer comme stock tant que scénariste mi pe mingi. Bimi si ba nebele. Moninga no comédien ya makasi o pasali succès. Ako chité na biso Papa Kuluto question o penza fona tout non tant que scénariste. Le long na mona ki comédienne ya munene pe mboka na biso sala pe succès makasi na ba question ba posa qui est réponse na ezaki ke le long ceux qui ba comédien bazo zwa succès surtout ya basi comme na succès makasi fois comme ka lesbienne est-ce que ça vrai ou faux? Comédienne na ngomba tunake question. Pour na oki maka polémique alobei ke basi nyonso bazo zwa succès lelo faut ba comme ba lesbienne. Et ça langage ba faible. Okay. Au moni mutu so raté vie. Ba koma na ba langage bon. Ah te yeza succès. Malembe. Mutu wana lobi wana. C'est que aza faible. Au moni faible. Aka na maloba mobo ya ko accuser nango baninga. Voilà. Comment yo ba ke ba comédien o nyonso lelo ba na succès. Ba do ba comédien nyonso ba na succès lelo na. Ya basi mikolo. Obi Linda na succès. Makasi. Allez-y bien. Voilà. Davina a pour un succès. Allez-y bien. Le problème c'est ça. Et puis, mutu so baza lesbienne, mutu so baza PD, eza lisumu na ye. Voilà. Biso to sa ande o ba to tala ande o ba sa la biso musala. To tala ande musala. O moni ba langage ole comme mingi na ba langage a mutu amoni ke na poli nanga. On na pola boyenga moko pamba te. Allez na sa nini? Qui congolais, kobele komi sur la banzete. OK. O moni siko langage a bongo. Ah oui. Qui rigole côté comme danger sur la banzete le lo qui rigole kenda sur Maroc et tikela biso kobele to mo menao. Ezaka sur la banzete. Donc langage ba faible yango wana. Comment yoko juger ba ninga ke et puis on leki na émission puis on lobi kaza comédien munene. Ah pe succès makasi siko yango na toni succès na ye pas zoki on na sema ki. Ah non, yemo pas ça succès makasi lelo. C'est que ya première cabine. C'est que yemo pe première cabine qui lesbienne. Et ya lobi ya sala ngote be ba o wa o ya siko. Te o alobi ba comédien nyonso ba na succès baza ba lesbienne. C'est que yemo pe na moment o ana succès. C'est kaza lesbienne. OK. Carrément. Azomi teka déjà ba client ba ya. Bilo musu faut comprendre ngo mutu musu azomi benga déjà ba client na plateau bilo musu comprendre te. Abomi yela de. Azolinga so chango a victimiser baninga, acha baninga na kata sani mo na yete. Abenga ba client na ye. OK. Omoni succès et ya kana makambo malamu o sala. Voilà. Botika oloba ke succès za par hasard. Yekuta za chansard te. Succès za fruit il y a l'emsusu sacrifice au yo sala. Kende répétition herbe, kende nini bo volonté na domaine nyo soto zo sala. Donc par langage moi bo en tout cas ngapela ngana ba kombone na nenga mabete. Yo ce que zo éviter, falo souffler ngata kombone ngana tali sepela biseke ah yo ko lo baboyete. Voilà. Mais lelo elo ko to kende ona ol bazo akise ba comédienne lelo ba lesbienne, to moni Linda na émission na plateau na demain nyang na tonto tadinga là pas. O Linda lobi ke ndenge ba traitaka madame Belleville lesbienne nga Linda banda na approcher nazo zela nazo tata alinga ngati sikolo nazo mona ngote pona oluka ngopona yeba ponga pe na mwasi ope Linda abi bongo oui mobile pas koko draguer je crois que lesbienne o ba traitaka madame Belleville lesbienne ya pa olinga madame Belleville a draguer yeti sikolo madame Belleville osala ngote yango moni na lobaka no chaque fois si la tank andima ba senzi nyonso to balobelaka ye bando fingisa ye obi ke message on a Linda lobi c'est fort hein fort dans la bande de bozango pamba te en tout cas bande ko comprendre nga ba tout bolandi biso na bande l'émission par Dieu faut comprendre donc c'est que tant bobe boloba Linda baloba nini madame Belleville za nani lesbienne et pas oser la draguer azela sani a draguer siko tangu bino boloba na mutu bongo na munonga mboka na biso balobaka bakubanda ka bakusanganya balobelo mabe bakutona ngote parce que Linda tango aye normalement Linda za vrai chéri beve chéri te
vrai chéri na monde ya ki lesbienne alimbisanga atatola déjà alongwa na makambo wana 7e baga ngaza ki chef na directeur artistique na groupe et puis sur tele mission malo ba gérer yo pe folo ba ko bando gérer lenga basi obi basi ya sango bonyo 7e année ko tout anisa na victoire pas ba gelor le fond place on doit répéter basi ya sango d'abord lesbienne alingaka na moi c'est kitoko so tala linda ninga za mupenda pembe wa malembe ba yo lo ba mona kyango tena na mona ozomona pembe ya mutu awe bo siko na kati kozala ndenge na kati kozala ndenge sikoyo tala linda ndenge za pembe wana si c'est réellement madame Belleville azaka lesbienne c'est qu'il faut linda za ba choix na ye faut ça ba choix na ye alors eza basenzio balobelaka sila soki bokanisaka peut-être kuna makambo wana eza makasi mpo soki otali na bacommunicateur na plutôt bacommunicateur ya sila presque nyonso bama chéri mon frère ya mibali balesbienne tendresse lesbienne monene ngai moko nasenga nzambe bolimbisi na kitambo na tendresse bana bato mosusu na ya bavierge eza lisumu makasi bana ya mikie ya basi ya bavierge eza lisumu makasi tendresse mama na lele azakara mwasi ya poto afutele ndako na kitambo wana bon ye mobali mwasi ya bato so ameki na otanga komona lelo ye mobali tendresse bazaka badefa tendresse ya mwa komi mobali ya mwa komi mwasi mwasi ya bato na poto bato nani komona nani nde on a besoin matete awa acteur Papi Kader je t'aime ayebi mwasi ya bato mobali n'est pas kenda sango tendresse ando bima na ye tika boye papa kolutu ki lesbienne ki ezongi na ba vidéo na ba téléphone tendresse ando bima ki zakango ka bato kwa bango ba innocent tendresse za muta mungu makasi moko na yeso puis baby si bani belé ya chronique ya basi tanga lo bango na sekaka na tala ke pe bona seki olongola et comment na période musu na bengana na moni mwana mwa si yo longwa boni boyko tolingani ne na Facebook bon tina ba Facebook yango moni mobali bakabwana na ye azaki na maladi mais ake ko tia mwasi mususu zemi a préféré na ye azoneta mwana moya libanda ki yo mbetu bolala li babenga ni li conjugal ozolala tendance lalisa basi ya balesbienne na mbetu moko no bazaki na mobali na ye tika boye. Est-ce que makambo wana tendance ya kobeta ngo lelo na TV? Même pas. Tendresse alalisa akata a sauté Bible soko alalisa basi na mbetu na ye. Li conjugal. Li conjugal. Oza moi sina mobali. Alalisa basi te kuna. Wana mobali bandoke wapi? OK. Mobali azaki déjà komisa mobali déjà faible. Mobali azana droit kono. OK, wana mobali nini? Ya comédien? Ya comédien ko? OK. OK, les coups. Mais le mwana mobala bato. Abali mwasi na ye. Voilà. TikTok pe kezongi. TikTok kezongi. Na moni comme si abali souffle moi. Et puis yo tendresse ba dame sona na mwana mobali wana tikala kokenda ta na famille na pesa ta geste été. OK. Malgré le mwana mobala bato aza bongo. Mais comment le mwana bato ko ba tendresse bazana ba sale vie. Mais aya telemi azo titoyer belle vie. Vraiment. Ba Miss Lolo. Oh lelo mwana na yo moko nano aza exemple mpo mwana aza lobi na yo mwana o ba sente soki 3 fois otisi na okana ete mozo ko telemela belle vie ya golo sundoli bala na commune ya Kinshasa vraiment oyo kotala zuma au prédota mwana batu ti lelo kangisa mbongo libala obala te ozobotisa mwana yo kanisi prédota za libala et puis zuma yo film ko sa la belle vie wana asa madame belle vie filmé ngoni ko zotuna ngo omoni ko tuna ngo ebia ngote na ebia ngote asali soki titre mo bazobenga soki vérité soki ya mboko babenga soki santo soki nini kisanto kimpese OK vérité kimpese wana titre film OK siko film ngo ni beauté ni éclat donc na batu ba jouer na kati na yo bozabi jingi bitatakana biso ko bagagre soto saka famille bota awa et qu'il n'a pas Jésus. Tezo zonga na comprendre que Zuma aza mokitani nanga ala danga ala ninga na osala ba film etala ake sa film mon boy kai omoni yum tozo apprendre que ça les film. OK. Et quand tu sais le combien na chaîne. Vraiment.
Wanya surtout là pour honorer Sila. Donc eza passe vraiment. OK, merci beaucoup. To comme la sous émission na biso eza passe to ya redéfendre ba valeur eza vraiment très important. Madame Belleville lelo azo présenter ba comédienne na biso congolaise. So to tenga ta 3e ou 4e. Il y a sa première en tout cas to soutenir et que ça la vraiment bien makasa en tout cas ba meilleur v na famille Libota Mobimba. Papa kulu to comme na suka ba to ba retenir nini pe bambote na batu nyonso. En tout cas ba to ba eloko ba to ba ko retenir eza kaka famille Libota to landa ba film a Belleville kandi. Total ba film eza na se ba nombre e ba 100 wana ba episode wana nyonso to matamata. Voilà. Belleville Lelo a victime ya succès naïe. Belleville Lelo a victime ya savoir faire naïe. Alors si la zalawana okufati. Tala poison wana. Et zoaote. Même biso to bonde la nzamba ko épargner yo soki muto za pela na boule sola ko tshelo poison po ba tshelo poison te. Ba communicateur no osoana ba ona bar ba ebi porte ndako note ba ebi ni bureau. Poza la nango pété. Oza no muto se méfier apeka na bango mo la sa bango kaka ne ba famille na yo na bato na poto ba ebi sa te faut la sa bango bolingo. Bo kaka bango sa bango boy mais o se méfier kana na bato. Prévenez aux amoutous au l'autre côté 2025 au tché trouble ma casse na kati ya théâtre. Donc bato ba retenir Belleville a koki ko bomasi la té. Président Lomba koki bomasi la té ni Irsil. Mutu o ba bomakeza mutu ya zo chapeauter asimbi trône ya musalo bo sala na mito mutu asimbi trône na musalo to sala. So que tuni président Lomba o tché micro boy. Nani le zo sala fierté à Congo na cinéma ndenge ba madame Akisi Delta Baza ndenge na moni pe sous ba ser na biso ba jouer ba mainga kuna baza ndenge pe lelo Belleville za pour na Congo et puis s'il vous plaît si là respectez Belleville ana trophée ya meilleur scénariste et Afrique centrale Keba en tout cas pour respecter pour comment donc imposer respect respect faut bon respecter pour ceux qui si la qui trophée wana bonga bo senga peto respecter bon respecter si le komarati pour en cours d'histoire ya kokoma donc s'opposera aux ala numéro na si la plus 243 98 15 35 131 on peut se cours à scénario ne modero pesanga na sanzete na tulemba apesa ngai na gesho ingange to komara ba film lelo pour tout s'appelle Samukini. Merci beaucoup Nabino to bolandinga ba merve Nabino nyonso bandeko nyonso na bobo kangi ba téléphone na bobo zo yambate ba merve Nabino to linga bino makasi ba famille Bota. En tout cas je vous aime beaucoup nzamba lola batela bino. OK, merci beaucoup meilleur vue na famille Bota Mobimba, meilleur vue na madame Belleville qui est poutine de l'écriture en tout cas 2025 tout ça makama malamu. Et ça la penza bien toi défendre na valeur et ça bien tout le ba polémique inutile ou ezangatina. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Golo la patronne je te salue aussi papa Sam pour le nécessaire. En tout cas meilleur vœu dans la maman chérie à moi si maman Germaine Makiesi maman Gina Mabia la je te salue aussi. Ce bon moni biso pa na bilili boeza grâce à caméraman na biso Enoch le papa na Victoria. Moi na star tout ça musala ka tende to. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.